Ce qui botali très bien, wapi kuna ba comique musicien za mutei. Musicien za mutei te musicien yaka d'église batangi siye liloba na Nzambe. À partir ya boyebi ya liloba na Nzambe, maintenant molimo mosanto akopesa ye inspiration ayembi selon enseignement oyo ya azwaki. Na ba église na biso. Toza na batu mabe, batu bayaka, batu ba miyibi, batu ba mitema mabe auti kotonga, mais akoti pe na église, ye wana omoni ye Nzambe oza Nzambe munene. Non non. Il n'adore pas Dieu. C'est lui qui adore, c'est uniquement celui qui pratique la parole de Dieu. Il a jeté par terre. La terre là qu'on parle, ce n'est pas la terre oyo tozomona, oyo zakaka image, mais terre ya solo zani. Cela veut dire âme ya mutu. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission dans Congo Analyse Kasilelo, to Yambi Bonabino, l'homme de Dieu, apôtre Josué Mugalou, Azali, message Azali. Message Azali parce que beaucoup zala yako sepela, pardon, thématique autozanango na mukula lelo et na kosenga na bino. Ils ont vraiment parti exclusivement pour la bande en Nzambe. Le politique. Le lot politique. Mais toujours beaucoup plus. Ma question majeure sur comment ils ont se retrouvé dans la Bible. Parce que dans Israël, il y a quelque part où ils allaient tracer RDC. On se demande est-ce que c'est nous, Congolais, de venir au Tassango. On dit aujourd'hui que les Congo, pas Congo et AC, mais Congo et AK, ils allaient Congo en Zambie, à Congo Mongali. Balobi lisusu bande bona biso minga ko sala ba recherche que Congo ndé en vrai paradis. Kasi lelo to sali effort te kutana papa Josué yazali apôtre azali responsable de l'église Manaïm Camp de Dieu. Na ye longo to koyeba ko kotana ma mozindo ya koyeba nini oyo ezali Congo d'abord na kati ya Bible. Nini Ozali Congo sur tout le plan, y compris même na hôtel ba prophétie nango na OPP baza ko vivre ngo. Nango na osenga déjà na Jacques ba ko fongola la chambre que na il m'a déjà invité nanga. Papa bonjour. Bonjour. Et ça pour na biso d'abord esengo pour putana yo lelo et bato ba ko na biso lelo to kosenga na bino pour s'abonner massivement parce que l'émission est comme une émission culte, c'est-à-dire chaque semaine papa commanda to ça l'effort to ya pour jouer message au papa Jean Nango pour le peuple de Dieu pour na bato baza ko croire réellement vraiment le vrai Dieu et la vraie et la véritable parole de Dieu au mingi baza ko union pe ba bien ngoté. Mais papa pour refongola l'émission na biso to bandi na première question ils allaient d'abord vous allez bien papa bien un message par rapport d'abord à l'émission il y avait une première fois tu n'as pas qui te pambo l'émission et qu'elle est liboso aux en abonnés belé peut édifier bateau surtout les plans où il y a besoin de travailler pambo yomo merci beaucoup besoin de moyens oui merci papa to bandi la première question bazo mituna nani ndetambi qui est Dieu parce que confusion dans ma classe place wana bamsuwa lobi nzamba zali nzamba ba juif bamsuwa lobi que non nzamba ba koko mais en vrai nzamba zanani qui est Dieu en vérité bao balobi nzambe ya ba koko bao balobi nzambe ya ba juif ce qu'il faut savoir c'est que nzambe wana zalaka na nationalité te na biso aza au-dessus ya ba tribu na biso ya ba nationalité na biso ya ba mboka na biso. C'est pourquoi Zanzambe ya batu nyonso. Mais pe batu nyonso banani ba oyo ba yebiye nde ba komi yaye. Donc bango nyonso balobi ke Nzambe ba koko. Nzambe ya ba juif baza ko sala ba réunion parce que ba erreur parce que batu wana nyonso ezala ba Nzambe ba juif ezala bazana ba Nzambe na bango. Mais za ba Nzambe ya seye oyo. Et ça veut dire chaque tribu a cause à un Nzambe na ye. Nzambe kuta boy yango te alobi
banzambe baza ebele na mokili mais oyo biso toyebi aza likolo ya bikolo likolo ya banationalité na biso ya bamboka na biso ye aza na besoin ya race te ni attribut te mais mutu nyonso oyo andimi ye c'est fini akomi ya ye. Non, par rapport à l'anglais, parce que ce qui est au zongi mouké na Bible, il y a un passage moko et tchaka mamboto mboto. Balobi ils ont la Genèse, la Genèse premier balobi que non au commencement Dieu créa l'homme. Tout le monde a mis tout na kai la français ndé balobi on a français que non bazala qui est belé pour na kokela la parole d'abord ya moko que jani. Différence nous allons entre kelamu na kokelamu. Ce qui te tangue bien dans Genèse chapitre 1, tu commences la création. Mais ce qui étonne les amis, parce que Zambé wana tolo bakaza moko, mais azako lo ba créons l'homme. Il faut voyez que ce qui a lobby crayon les français, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oyo, basale na musala wan. Basale na musala wan. Mais nous parlons de celui qui n'a pas créé, mais c'est lui qui a engendré. Aboti ban nanzela ya liloba. Comprenez? Mais oyo ye a créé Moutou selon Eli ye aza semblable pene. Ça veut dire aza yete. Mais il y a un Dieu qui a dit tel que je suis, tel que vous êtes. Owana aza ye wana ndeto tozana iposa. Po ye a longo libiso te toza ba semblable de mais à sali biso ndenge ya sali. Vous comprendrez le quoi. Mais ndenga lobi que non ndenge expliquer wana toza la ndenge ya sali. Azana ibandeli pas na suka. Zambe wana oyo a créé ki azana ibandeli na suka. Ndenge ni ye wana tobengi alpha omega. Mais dans la même Bible, ezana nzambe mususu alobi moi je n'ai ni commencement, votre Dieu n'a ni commencement ni fin. Oyo wana ndenzambe oyo azali likolo ya bikolo. Likolo ya ba nationalité ni ya ba koko na biso. Wana de véritable. Ya lobi azana na commencement te, azape na suka te. Vous comprenez le quoi? Owana nde véritable. Mais owana po yebaye. Yango tokendaka musika tolobi, il faut oser la révéler. Il faut que Nzambe yemoko a se révéler. Ce qu'a se révéler, nde akolakisa yo. Oh, tokoki kozala besoin de révélation te ce qui tolandi que ce tolobi que Bible a déjà dit loba na Nzambe. Tokoluka révélation pourquoi? Tozoluka révélation parce que ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui doit nous expliquer réellement ce qui est écrit. Qu'est-ce qui se passe? Et comment mes amis? Mais ce qui osent en été, ce qui a se révélé, cela veut dire que la Bible est pas nayo, et que là, et lokomoko étranger et pas nayo, peut oye bakate nani azana les tenants et les aboutissants y a Bible. C'est pourquoi au moment que Batu, Bazangi, Nzambe wana, ba créer ba école de théologie. Je n'ai rien contre ba école de théologie. Ça malam kotang. Mais la parole de Dieu est dans la bouche de l'Éternel. Cela veut dire si seulement olingi koyoka liloba na Nzambe et sengeli à se révéler. Ce qui se révélé, à kotangi sayo. Nako zoandikisa ya ba Paul
ba Paul bazaki déjà ba yebaki ba tangi na ba école ba ya ba pharisien ba maîtriser loi ya Moïse baza ko salela yango ye moko alobi na Biblia irréprochable selon la loi de Moïse. Donc dans les écritures il était vraiment irréprochable. Mais les jours où ayoka makambo ya Zamba s'est révélé panaye alobi, ce sont des choses qui ne sont pas permis à l'homme d'écouter. Vous comprenez? Ah oui, makambo wana ngana yoki. Eza makambo ileka na mutu ya mutu te, ni na mato ya mutu, ça veut dire mutu atikala ko kanisa te. C'est pourquoi il y a plusieurs interprétations. Bato ebele bazako teya na ndenge bango balingeli. Batei, mais en vérité batei te. Na kopé so comme exemple. Ce qui Bible lobby là où il y a 2 ou 3 bato baza nzambe aza au milieu. Mais na église to salaka déjà au-delà de 2 ou 3. Mais nzambe wana oyo akoki ko révéler pour comprendre que aza ko lobela 2 ou 3 ya bato te. Mais aza ko lobela 2 ou 3 il y a connaissance ezani boyebi koloba na misala soki biloko misatu wana ozana yango nzambe azana yo. C'est que en vrai trinité on va trinité nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo eza ko se définir c'est-à-dire na boyebi d'abord na boyebi ali lobana oye bango pe koloba yango très bien et puis ko salela yango. Et bon papa bandeko toujours mona ya pas mal de musiciens bazo benga ba musiciens chrétiens bazo mba penzi nzambe no bon bazo te ya petit. Ce qui botali très bien wapi kuna ba comique musiciens za mutei. Musiciens za mutei ite musiciens yaka na église batangi siye liloba na nzambe. À partir ya boyebi ya liloba na nzambe, maintenant molimo mosanto akopesa ye inspiration ayembi selon enseignement oyo ya azwaki. Maintenant, ce qui totangi bien, totali très bien, banzembo ebele ezoyembama na nini na ba chantre na biso tozo benga bango ba musiciens ba chrétiens, mais tu redécouvrir que la plupart eza libanda ya liloba na nzambe. Pourquoi? Parce que bango moko nanu bazana liloba te. Oh, que dit la Bible? L'homme ne peut donner que ce qu'il a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Cela veut dire, oh, bango bazo kopesa ezande yango bazwaki. Eza très difficile mutu apesa liloba na nzambe soki nzambe ye moko se révéler te. Papa, nzamba ko se révéler comment? Bible ezali, école de théologie ezali, mangengenge ezali, ba vena ba retraite ezali, nzamba ko se révéler comment? Na lingi na loba boye. Na mangengenge tokendaka te po toke koluka nzamba se révéler non. Mangengenge tokendaka to se retirer na bato. Il faut kende na nzambe kuna, non pas okende koluka nzambe kuna. Kuno kozonga na milimo mabe. Ça veut dire que tango totali bato ba précédent ki biso bantoma tokomona que même Paul il a été enseigné. Cela veut dire bato oyo bazwa ki déjà révélation wana bangonde bazana capacité ya ko transmettre liloba na nzambe na bato oyo bazakoya. Et puis bato bakendaka pa bato wana c'est Dieu lui-même qui révèle et qui attire bato. Alobi moi vous m'avez pas choisi. Eza ngai nde mutu na poniyo. Ça veut dire que nzambe wana salaka amemi mutu na bisika na adresse bisika zali. Bisika bakotangisa ye liloba, bisika koyekola. Révélation et se transmettra de bouche à l'oreille. Merci papa na to de étape la première question. Mais pour conclure en quelques mots, na rebandeli justement pour que ça démoro global que nani azali nzambe. Nzambe avandaka wapi? Nzambe azana adresse. Eza basali na nzambe oyo ye a établir nde adresse na ye. Mais ye moko nzambe azali lo.
Merci beaucoup, papa. Réponse Moko. Nzambe Yemoko à Zaliloba. Papa, tu as eu deuxième question, Zali. Les autres de la sanctification. Parce que la compréhension, on a vu sur la Congolais, lorsqu'on dit sanctification, et le but est que mon femme est dans ma sanga, et le but est que mon. Mais dire, caricaturer en gros sanctification. Où j'ai beaucoup plus formé en métier qui est esprit. Mais non, pour la batoise pour la Bisson, au pays, je crois qu'on s'abonner à travers Congo et ses télévisions. Vous avez besoin de retenir le comment par rapport à la deuxième question sur la sanctification. D'abord, sanctification, c'est être mis à part. Même par exemple, le ministre Nabiso Yamboka, baza sanctifié bauti na peuple, bache bango, wana pona musala moko précis. Na église, ba chantre, ba diacre, ba ministre de Dieu, bazalaka pe sanctifié pour un service moko boy donné. Mais pour un peuple nyonso ya Nzambe, tant que tolobaka sanctification, et ça qu'on se séparer pour na se consacrer et la pratique il y a liloba na Nzambe. Donc mais sanctification et ça n'a rien à voir na biloko mokili. Biloko mokili wana ba caricaturer nango balobi ba masanga to koboya kolia biloko boy na boy. Biloko wana nyonso wana to tiango pembeni parce qu'un jour Jésus a sa koloba. Alobi ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Ça veut dire dans l'homme, le mal est dans l'homme. Le mal n'est pas à l'extérieur, le mal est dans l'homme. Papa Nalingi, comme Tozu, tu continues à brèche, bon soigner, le mal est dans l'homme. Et ça, moi, idée mon corps global. Parce qu'il y a aussi juste là, on a fait maman qui va se passer, bazui, ma belle, basangisi, baché, tu vas fouiller dans mon pas. Nakukende direct pour nakoloba boy la question na yo. Nzambe moko alobi, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, wana ko déjà ko tirer idée ya koyeba mutu azanani. Quelque part ba kepe musika balobi nini, maudit soit c'est lui qui met sa confiance dans l'homme. Mais qui est l'homme en vérité? Moi je vais aller plus loin pour expliquer que l'homme est le fruit de la terre. En d'autres termes, l'homme n'est que, il est à l'image de son père, le diable. Je vais aller plus loin pour expliquer. C'est pourquoi l'homme est méchant. Jésus est venu, il dit, vous voulez me tuer, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, parce que votre père a été meurtrier depuis le commencement. Comment l'homme peut tuer? Ça veut dire que la haine, la jalousie, toutes ces choses que nous vivons ici, les injustices et toutes ces choses, viennent de notre père, celui qui nous a engendrés. Donc Jésus a démontré clairement que l'homme n'était pas le fils de Dieu. Par là, on peut, je m'excuse, par là, tu peux comprendre que non. L'homme, c'est-à-dire fils de l'homme, fils de l'homme, il y a malamouté. Maintenant, on a fils de l'homme. Il y a l'homme et le fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, c'est le parler de l'homme. Le parler de l'homme. Mutu azana mwana moko aboya kaete ata azandoki eza maloba na ye. Eko wanga na yete batu nyonso bakokoloba totiki yo me maloba ekotika yo te ata oza oyebi bien ke yo nde mutu yibaki. Me maloba ezokotela okaka. Et puis si na ba raison pourquoi est-ce que yibaki. Mais oyebi siyama ke yo nde mutu yibaki. Donc mwana moko oyo mutu azalaka na ye wana mwana ya mutu. Donc mutu ye moko aza mabe. Mutu ye moko aza mabe, ça veut dire mutu aza le fruit ya tata te. C'est pourquoi tata ke musika alobi eloko moko.
alobi les revenus, les vrais adorateurs m'adoreront Dieu en esprit, parce que votre Père est esprit. Donc Dieu en vérité est esprit, il n'est pas un homme. C'est que nous sommes dans l'église, adoration, adoration, eza pratique à liloba. D'abord il faut yeba liloba pour adorer. Adoration eza koyemba te. Banzembo nyonso toyemba wana eza méditation. Muto a méditer. Mais quand on parle de l'adoration, on veut dire la pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi les sorciers, ceux-là qui n'aiment pas Dieu ne peuvent pas pratiquer la parole, parce que eux, ils ne peuvent pas adorer Dieu. C'est impossible. Bango ba adorer Nzambe. Parce que na ba église na biso. Toza na batu mabe, batu bayaka, batu ba miyibi, batu ba mitema mabe auti kotonga, mais akoti pe na église, ye wana omoni ye Nzambe oza Nzambe munene. Non, non. Il n'adore pas Dieu. C'est lui qui adore, c'est uniquement celui qui pratique la parole de Dieu. Papa, il y a un phénomène comme ce phénomène parler en langue. Oui. Rokundo Shinda Baba. Oh, tu as un bateau théâtre, voilà. Est-ce que musicien, ils allaient vraiment un langage divin? Non, non. La parole est le même. Ils ont parlé en langue. Tant que Paul a lobby en hébreu, Bible lobby, la foule redoublèrent le silence. Mais quand Paul a commencé à parler maintenant de la parole de Dieu, ils ont bouché leurs oreilles. En vérité, ceux qui l'ont parce que et l'Okoan a parlé en langue, il faut qu'ils l'interprètent. Il faut que quelqu'un puisse interpréter. Parce que Dieu parle dans son langage, mais nous l'interprétons dans le langage des hommes. Ça veut dire, l'homme de Dieu est là pour interpréter le langage de Dieu dans le langage des hommes pour que Batouba yoka. Vous comprenez? Jésus est moko alobi. Ceux qui naza kolobe la bino na nature, na langage na bino ya mokili. Bozo comprendre te. Bongo soki na lobby sikoyo na langage na bi ya bisokuna, ça veut dire confusion kokota. Pour na illustrer parler en langue. Na illustrer parler en langue. Pour na kolakisa yo que même Bible ya wana eza langue. Tolobaka, l'homme quittera son père et sa mère. On n'a jamais fait, on n'a pas dit la femme quittera. Mais dans nos églises, quand nous célébrons le mariage, qui quitte? C'est la femme qui quitte, qui va vers l'homme. Oh, quand nous regardons bien ces versets-là, ça ne parle pas du mariage que nous faisons à l'église. Parce que c'est lui qui a quitté son père, qui a quitté sa mère. Parce qu'il faut qu'on comprenne le langage où on a père, na mère. Quelque part, on a mis un accent en disant c'est lui qui honore son père et sa mère. À cause de la vie moulaï. Mais ce qui te dit très bien, est-ce que Balobeli va parler à Bisso Babota qui Bisso? Par exemple, que non, maman Koulouna, papa Chege, Baboti Mona, on a fait honorer Bango. Bango Koulouna Chege. Donc, il faut comment on a Chege pour honorer Bango, il faut Sala ou Bango Basalaka. Donc, Dieu ne parlait pas de nos parents. Dans l'église, nous avons Dieu comme Père et nous avons la mère qui est l'homme de Dieu. Qui porte la charge ya bana ya koéduquer bango na ko enseigner bango yende muto abimaka interprète ya nini ya biloko nzambe aza koloba langage ya nzambe po amemango na langage ya bana batu wana mibale soko honorer bango, c'est alors que tu auras une vie ya moulaï.
comprendre? Alors, quand on parle l'homme quittera et s'attachera à sa femme, on ne parle pas à la femme au bisotobalak. Mais moi si en tant qu'épouse de Christ, l'homme qui quitte est l'image de la parole qui sort dans la bouche de l'homme de Dieu. Il quitte des personnes. L'homme, Dieu, comme vous le dites. Vous avez toujours parlé de deux personnes. L'homme, Dieu. Il y a l'homme, il y a aussi Dieu. Donc, père et mère.